sangwa jana nazwaki liboma ngana jana to bandi na fait de la montée ngana jana to bandi na les érudits groupe ya casse. Parce que AVC ça va maladie boye o emema batuka na liwa. Tu vois donc faut ça le plus vite possible. Mère a compris qui maman Belvi Kanzi a compris que ce to bito tika likambo yo to ya ko perdre moko na biso parce que déjà kuna ba commentaire ya ba famille bota na nini ba ndo senga ya diana za pi mikono to zo mona été et tout. Donc en tout cas apport na epé na Belvi ti apport na na fait de l'amour apport na ba groupe ebélé et ça là qui tellement important na banzo ndinga ebélé parce que tant au monde ba ma misu ba drama za parmi ba fille o pe ba paix sa émotion. Tu vois donc en tout cas et ça là qui est important fallait adika. Tangu nayokaki akufi na supportaki yango te nakokaki kosupporta yango te antuka esala yenga pasi makasi tisiko naza pasi mesala ye makasi na diala tozali na diala bia tokutana baseli tozojoue elela makilo etiki biso ekei toyebake mokilo ele ya biso te toza bapaya mokola mokozwa conscience koyina leza ntina te. La vidéo on dit c'est son temps en fait. Vidéo moko ba joie pe mingi pe na Sifalo quoi. Moi pas bien poser grâce question. Pourquoi si papa moi na souté? Bon si fallait que bando mon na souté pour na raison personnelle na ye auta ko bela mais nzamba sala qui déjà grâce azana ye en très bonne santé. J'espère que batu mususu na matanga ya SB baba mona ki mso ba remarquer ka konda ki et tout mais nzamba sali grâce azana ye ko bika donc azana ye bien a juste le temps il y a ko récupérer santé na ye après ba retrouver na bango sur scène. Toyo joué na film ya suka ona joana ye ezalaki vérité cachée azalaki moi si ya papa na biso ngat na Marseille to zaya bandeko papa biso zaki ngingombe à part wana vidéo moko ozali ozo dessiner boy voilà film ngo ya wana vérité cachée souya bonna lève la cuisine les gars bam OK l'église nana ko ta cuisine olamba OK l'église nana ko bonsa ndako ça désordre bo ça le côté OK l'église nazala mutu mso osela nga musala awate à part yo OK l'église n'invité au mozonga mutu ou mekanga tansi ndako yo kanga na mbanga na bima na kele kuna presque ni katolete samba nanika ki déjà bima ni katolete wana azaki mama biso abotole en fait mama biso papa na biso abomaki ye na volonté na yete papa biso azaki tellement agressif et je me suis ça beta mama boy mama koya abeta mutu na se a perda connaissance pour na papa mama kufi de diana tango amoni abisi obomi mwasi na yo na funda wa bado senga ba pardon moi ça sali chantage abisi alobi so lingi na funda yo te ko bomi mwasi na yo balanga gi tellement banga ki pa bomi mutu azu ya balaki diana forme na biso fait de l'amour mutunyo so wale kana fait de l'amour une forme a fait de l'amour yangoyo mutunyo so wale kana fait de l'amour oui bande ko na biso pe appeler a diako ko na biso mambuta masebe uniforme yangoyo normalement to yebi ke boza sima na biso wana to yebi merci beaucoup pour na soutien au bozo sala et puis message na bino e komela ki biso vraiment merci. Maswana katina ebale mpula konoka na konoka bana bagangi ye usiku Yesu atuni bango botie konzima na bino wapie konzima na bino wapie il faut na sa checking lelo mbisa okaka na sombite makaya na sombite mbisa mai na sombite na ebitende no yo yebite que ça mais comment la Canada ah bon
Lobana Noaïda. Et pas maman Espérance vous Ndofi kuna nya Césari. Attends, je demande. Bienvenue chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na Katia Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyonso ezali. Bankolo, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, kuanga ya pembe. Pona bo pikili kibwanzoto, makasu, ngadiadia peki mbiolongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Aïda, oui, vous êtes intéressante. Vous êtes à Kinshasa, moi, je suis au Canada. Aïda, il y a comme la maman. Bonsoir, c'est Brown Cosmétique. Naikola Sabino va produire na biso auto sailaka, ongam kopena sailaka. Oyo eza oil, elongi, oyo eza oil ya nzoto, oyo eza papatch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout. Tozana ba crème oyo etretaka ba tache ya maboko, ba acné, ba bouton, sozana ngo traiter lèvres na yo comme rose, tozana ba savon, tozana ba lotion. Donc vous contactez puis sur WhatsApp. Merci. Bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission Vérité Plus, une émission socio-culturelle dont j'ai cette habitude de vous présenter. Je suis monsieur le journaliste Barézi Baza, le vôtre. Merci pour votre fidélité. Vous êtes plus de 40 000 personnes au Bolandarabiso. Vous continuez toujours pour ça, Abiso confiance. Vous likez la vidéo, vous checkez les commentaires, vous savez maximum, il y a partage. Et puis vous s'abonnez, vous partagez très massivement et ça ira très bien. Alors cette émission socio-culturelle dont j'ai l'habitude de recevoir les invités de marque, les artistes en général, tout ce qui englobe la culture du monde et surtout il y a RDC précisément. Alors tu es bien la famille théâtrale. Matang ezali passe ezali tobungisi moko ya monene ya mboka oyo Diana Makila, grande actrice ya RDC depuis c'est déjà une semaine, hein? Je crois depuis le lundi, je crois, boye. Donc si lundi prochain il faut que ça une semaine. Et aujourd'hui toyebi Diana Zaki Nzonzinger malgré Banzonzinga mais a travaillé à collaborer dans un groupe en tant qu'actrice aussi, en tant que collaboratrice, en tant que actrice à Tchatcha Pierre dans un groupe belé. Et il a fait de l'amour, il y a Douche Kapanga, on a présenté ma condoléance depuis, je crois, Paris, là ça va à la Bisso. Alors, Naza Pena Moko, il y a batteur, Baza, Ndekori, depuis grâce au Zolo, il a travaillé à Diana Makila. La carte a fait de l'amour, tu remets un peu qu'on a quelques témoignages et puis tu évites Bango, Diana Zaki Moko ya Bango hormis aux Ananzonzing. Asa roi Yaya na Bango, Tata Mwasi, Maman na Bango. Est-ce que Bango peut faire de l'amour, Babongi Sinine? Est-ce que ça lié organisation n'est à leur manière, n'est ni Barolela, Diana Makila? Alors tout à l'heure, tous en Bango, mais avant d'ailleurs, font la biseau. Laissez-moi remercier Deyo qui est derrière la caméra, la prise de vue et cet espace aussi qui est l'hôtel Genesis Hotel, où ils ont juste dans Prince Kassavubu, Kandakanda numéro 8. Ils ont partout dans le monde, ils ont besoin de ça, la mariage, awa, ils ont bonne adresse, dans la salle de fête, dans la salle de conférence, ma chambre, il y a tout pour un logement, Kandakanda numéro 8, Genesis Hotel et puis Salon Congo. Et grand merci aussi à notre directeur général, Darnel Moitonte, je te salue depuis quelque part. Merci à Yannick Chamba Godson, Bossamboka. Ma mère Clara, Clarisse Ganga, Gilles Monamputu et Ghetto Kamazi depuis Montréal. D'ailleurs, si tu es d'accord avec moi, font la biso pour dire déjà bonjour et bienvenue et mes condoléances. Nabina Bandana, on a grâce pour Azamo Mobali, tout au banana, moi, Sinan. Bon, tout banana, moi, aussi, bonsoir, bonjour, ma mari, mes condoléances. Bonjour, bonsoir, merci. Voilà, grâce à Zolo, bonsoir, mes condoléances. Bonjour, bonsoir, merci. Voilà, un mot gentil, on va continuer la grâce. Un mot gentil dans la sur au Bakou, Labino de partout dans le monde. Au Batalabino na fait de la capanga TV, na film bourgeois, plus na Diana Makilo, Batalabino en dehors, il y a un film Moussoutou bourgeois. Vous voyez, c'est bon, on a le Cambro et coulé le bino, il y a mon
nakoyebisa bango kaka ke toza na pasi ekweli biso lelo. Diana Makila, c'était une mère, c'était une tante, c'était une collègue. Alors la famille fait de l'amour azala qui est vraiment importante parce que à chaque fois que tu as un film, monsieur Senga qui a besoin de y abandonner que vous toujours présente pour répondre à l'invitation et tout. Donc c'était vraiment quelqu'un de bien. Donc tu as vraiment la passe, tu as fait l'actrice Nabiso, tu as fait maman. Donc personnellement pour Nangaza maman, donc tu as fait maman, tu as fait être cher quoi. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup Grâce. Tu as écouté un Rilt. Rilt personnellement, Diana Makila bourgeois qui peut naître quand ça fait de l'amour. Liwa nae et ça lui baloba na vie soz no problème te oyeba te pasi nde ezalaka. En tout cas, je te dis 1000 morceaux. 1000 morceaux, sangwa Diana nazwaki liboma. Nazwaki liboma, ngana Diana to bandi na fait de l'amour te. Ngana Diana to bandi na les érudits groupe ya casse. Tonga na bandi théâtre na kuti Diana film mo tout ça na premier film na ngana sala a joué ka princesse na joué servante na ye ok pala bango aoyambanga azwinga o présenter pa batu na veni na bango. En tout cas toza ki famille. Tangu na yokaki akufi na supportaki yango te nakokai kosupporte yango te. En tout cas esalenga pasi makasi tisiko naza na pasi naoloba vraiment même na ndako epala biso tout le monde aoloba en tout cas Rita nakufeli moko yanga nakufeli vraiment sango ekutelaki wapi? Sango kutelenga na utaki kotala camarade moko na bandal na zongi ndaku juste na komi ndaku ba 19h30 na fongoli connexion na tie téléphone na charge. Quand na tie téléphone na charge na ngai na luka moyen na sa tati na mila. Téléphone na ngai sonné na zongi na zu téléphone collègue moi abengi nga toujours na fait de l'amour. Singa rythme kamni na yoki na tunye nini ebisinga Diana kufi heureusement nazaki na mutu tellement na yebe kaza na hôpital na boîte téléphone na crier mon a se calmer na ju téléphone na fongoli ka boye na kuti ba message na ba groupe nde tozala na ba groupe ba message ezokota par-ci par-là. En tout cas nazalanga mona ndako nazali na mutu te olalelanga na ndako et puis place yango nakoti sika nayebi nanu te mouvement nini ezala wana so nazalenga mona ndako te nange nala na ndako te nalala ete butu mobimba bato bakalma nga me donc naomonaka ntongo etana mpona koma oui, donc il fallait nakoma sur place pour avoir confirmation. Et na tongo na bongami na ju transport na eti et pas la bango. Donc na okotaka na veni na bango. Ndé na zo confirmation que Diana zate. Diana tiki biso, azate na biso en tout cas. Nous sommes bendaï. Nzambe na yebi grâce luzolo sango Diana ekomelaki yo lolenge nini na matoi. Déjà si abelaki akotaki hôpital en tout cas etikala jamais ko traverser nga na motu ki akokai kokufa. Ndezala peut-être que si mutu azobela omona bomo imaginer omona kaka kokufa en tout cas etikala traverser nga na motu te. Arobika pourquoi? Parce que tokomaki omi lobelandi bato bazolobaki bakomenzi bazokufa trop et tout. Alors natikalaki ko imaginer ngote de peur que
ceux qui ont imaginé pour Balobi, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive en fait. Je jamais imaginer un mot parce que je ne voulais pas que cette tragédie puisse arriver, tu vois. Mais malheureusement, je crois que j'étais avec toi, non? Tu as que ça l'émission. Et du coup, tant on déposé un ami, ils ont un anniversaire. Na côté le bon andako to koti bango to vandi bando qui n'écoute matanga ya papa ya pasteur Moïse Mbie parce que basambela na cité Bethel. Donc ba moninga vu que na kenda kuna kala ba vandi nano ba yambinga ye tout grâce kala et tout vandi na biso pia to bando beta masolo to zo seka. Un moment na kota na Instagram na moni ba poster pas collègue Mobo Kaka a posté que Diane osali biso boye pona nini na gangi directement. En tout cas na zanga makasi na kokai ko imaginer ngote. C'était vraiment plus fort pour moi ko fait la motoka ka boye parce que et loko esalema pona ye na ebité ce pona bato mususu mais pona nga on dirait na no esalema te ke ba artiste comédien ba luka ba sangana pona ndeko na bango mo boye o ya ti moi 10 francs ya ti moi 10 francs pour que to biki sa mutu moko boye voilà comme ça boye ba ina filiwe ngaki ya donc on dirait bo somba ngo rapidement en fait to ezaki te ke koyeba ke liwe zo ya vu que les comédiens ils ont se sentir négligés et tout et comme maman liva ya donc avant de soutenir voilà parce que AVC c'est une maladie tu vois donc il faut que ça le plus vite possible. Mère a compris qui maman Bellevue quand a compris que ce que perdre parce que déjà qu'on a des commentaires il y a famille botana nini et tout donc en tout cas apport na na Bellevue apport na fait de l'amour apport na groupe belé et ça là qui tellement important na banzonding belé parce que tant tout le monde a ba maimi sous ba drame ça parmi ba fille au peut ba paix sa émotion tu vois donc en tout cas et ça là qui est important fallait adika des initiatives wana esalema ki ngako tunazali na mbongo te en tout cas na se tracasa qui penzana lokana paie sa part na nga ya contribution parce que basala ki liste eza so tiembo na yo ba tie liste tiembo na ba tie liste pour eza likelemba lelo o ekweliye bato batelimba se ba motiver ba elobi pe ko za mutu mususu ba otalaka na liste nani apesaka tu vois donc nazaki vraiment motivé à couper ça nazaki na pesa mbongo nanga na espoir kaka ki to linga ki to retrouver cotisation choix ba na $10 likolo ba pesa ba $10 baza ba pesa ba $50 baza ba pesa ba 20 baza ba $15 baza ba pesa ba $100 ba $200 baza ils ont dépendre na possibilité ya moto non seulement possibilité to senga pe na considération ya moto moto so cause aller na possibilité mais bon azaka ndeko nanga comédienne bon la piste n'a $10 mazane na mbongo tu vois mais moto musu pas na mbongo te monta la ka te diana tana na mbongo te na bimisa ta $100 na pesa po eza diana souci eza nini abika mais hélas lelo auto perdre ye place na wana to ibate to remplacer on na nani parce que nous sommes tous des artistes oui au cause ala na ba drame na yo mais chacun a sa particularité et loko diana bandai ko sala charisme na scène maman est mise na facile tien naie ba attitude naie ba gestuelle naie sur scène sa façon de parler ezeka yé moko mutazala nango o lelo oyo on ne sait pas nani on sala on a place naie donc nous avons vraiment perdu cette douleur là ba rési et ça l'a troublé ba master nanga ko ba di ko calmer non grâce calme ton est bon on ko kanté fona kende non grâce aux amants émotionnels non ko kanté voilà je crois que je t'avais appelé non oui nazaki très agité donc nabimi bango konde bato bando esanga grâce à pèse toi nzele za na mituka na bisi bango na lobi na ko kanté téléphone na kende na su téléphone na mabo na koti na poche parce que au cas où vu que nazaki émotionné na ko groupe ça peut téléphone na oyé baté place ni téléphone et que ba accompagner ngati na arrêt na zu moto nzela likola moto je ne faisais que pleurer non imaginez ba caprice na ye non imaginez denga zalaka à l'époque si to joie na na fait de l'amour voilà titre to joie na fait de l'amour et ça titre na zalaka oublie Duce na histoire azaki moi si ya Duce
Ducha bimara ka boye ba enleva et pas assassin et tout abandé comme on a sauté Ducha zana camarade na gesho au fur et à mesure ba okutana na gesho ba zala na gesho ba sentiment yo bote ya bolingo ba lingani or que place Ducha ke ndaka kufarate tanga yo zonga yo kuta mwasi na ye ba lingana na camarade na ye à force ya rozala za l'ensemble to yo jouer na ye susu to jouer na ye ba film musu to jouer na ye mais to zali sika mon côté to yo jouer na ye na film ya suka o na jouer na ye ezalaki vérité cachée azalaki moi si à papa na biso ngat na marché to zay bandeko papa biso zaki gingombe à part wana voilà film ngo ya wana vérité cachée azalaki maman biso abotole en fait maman biso papa na biso abomaki ye na volonté na yete papa biso zaki tellement agressif et je me suis ça beta maman boy maman koya abeta mutu na se a perda connaissance pour na papa maman kufi de diana tangwa moni abisi obomi moi si na yo na funda wa bado senga ba pardon moi ça sali chantage abisi alobi so lingi na funda yo te ko bomi moi si na yo balanga qui tellement banga qui pas bomi motu azu ya bala ki diana bazui mama zidane azé mama biso ba ki obwaka e des familles ba loko tie ba mine hôpital nzoka a perdu ne ka connaissance akendo ba pe vi na esika mususu et tout jusqu'à ce que jour mususu ayo ko ya lisusu conscience zongi nda yo retrouver vraie famille na et tout donc a joué tellement bien na histoire en donc na zone qui peut sous chance ya ko diriger na film où ezaki ya mama Sharoufa écrit par ngai Rit Bowe na Sharoufa yemoko na zone qui peut ya ko diriger en tout cas ko diriger ezaki facilité azana ba caprice na ba ndenge na ye so ayi botam so moya vandika bon non yo kati ah nzambe na ngai bon mon ami c'est maman c'est ton fils qui te dirige d'accord mon fils na yoki que son âme se repose en paix. Que son âme se repose vraiment en paix. Vraiment, merci beaucoup. Grâce aux Zongelaou. Maman, c'est pas bon souvenir, nous nous garder toujours, nous, en tout cas, au Utiko, mon Adiana, avant peut-être que ça m'a malade, au bout de peut-être la même scène, il y a moi, Mikolo. Normalement, je joue à Soukato, moi, Diana, na scène, scène à Soukato, jouer na Diana. Après, anga ezaki film moko assisté tournage en côté to chanzaki mutu ezaki Miss Papi hein, grâce Miss Papi azaki ko jouer moi si ya Gingombe ngana zaki moi sa Gingombe ya libanda ya zaki moi si ya ndako oui film ngo to bandaki yango a jouer komi ayaki au voyager na katikati nango brisque nde sala ke to bandela tournage to changer mutezaki film ya suka on a joué na Diana mais na joué na Diana ba film tellement ebele oui na production ya Alpha Bokole na Kiribiso na biso wana nga na ye fait de la musique donc na ye fait de la musique premier film na sala na Diana ezala 25e titre nango ezalaka production ya Alpha Bokole ide ezalaka ya Duche Kapanga jouer film wana yazaki mwasi ya Duche ya ndako azali kobota tenga nazaki mwasi ya Duche ya libanda na koma na zemi na lukaki na yaki ko remplacer en tout cas Diana na jouer na ba film tellement ebele azaki capricieuse bato ebele bazaki ko discuter na eko swana bazai moi na ba problème menga banda na ebana Diana ti lelo Diana za sama bele totika lo swana na Diana mkomo ata kutu peso asiliki aumela na kanda asiliki akoko ya tuna jaye na kanda ayena kanda vandi bengana babotiki avanda afongwa maemoko donc so avandi emo mwaka birit bomona ngati sina ya kit omona ngati o somene lona melati batu so bo jouer ngana jouer te ngana star ozo ngandeni erit boni boy korit sanga na jouer na kikala donc azaki bongo akoko ya na ye ayena na mère mo boya kanda tellement toyeba ki ko vanda na mutu za komesa na koyeba ye boza bien toyeba ki ya koko ya na mère wana mena ebike avana neno ki me so vandi mo boy ofongwa manena mutu nyonso à l'aise Diana to tsena mutu bandi théâtre lelo a jouer na ye a jouer na ye bien donc après ça le meilleur na ye azaki soda to perdre soda makasi ton olo ba soda makasi to vanda to sa scénario to comme film ka boy to na pour sa film boy msubiso ku to vandi to raisonner to tsana ni place oyo président place moto luka mto ta président aboluka mtundeni Diana zalit
donc toyebaki ye toyebi je na ye mo azalaki oloba alobi na biso abi so nasali filme na fait de l'amour ebeta makasi eyokana na matoi na nga mpo boyeba place otanga donc toyebaki ye toyeba je na ye toyebi ke diana soki natie place oyo ajoue soki natie place oyo ajoue tojoue na ye yanga azalaki fille moko azali na badéception ebele mibali bazalaki kaka kodecevoir ye nazalaki camarade ne me nazalaki camarade ya malamu te pembeni na ye nazalaki camarade moko ya mbeli ya mino mibale kwa olia na opupula donc naosamamba wana nyonso tojoue filme wana omona kutu na se mo tojoue mpo na filme ongo ajoue filme wa bilobaloba nazalaki vraiment kimia te na filme yango grâce à tourner moi aussi grâce à bien grâce rit opesanga kanda olobaloba mingi nga na esi grâce nga bi grâce gérer no diana pardon na minute nga na okokete no lobelo tenga na posa morale na ngeza bien donc azaki famille moye motango aussi sabonga vanda benga so birit est-ce que ebi ko zala ndoi nanga abina ebite abinga na église na biso babenganga karit na bongoli motema na komo sambela bapesinga baptême balongolenga kombo ya Diana bapesenga kombo ya Ruth ba bien tuka na ebite bolala ndoi nanga wana après kosilika donc atikala kozala 30 minutes na kanda te mutu ayebi ete akokomona humeur wana apaniqué ebendi badiscussion mais so yebi en tout cas bovanda très bien à l'aise na swana na discuter na Diana tamko moko te tia kotiti lelo nde tozolela ye bo en tout cas vraiment azalaki camarade malamu vraiment merci beaucoup Rito mais sinon lelo grâce bizolo liwa ya Diana Makila ezo nécessité ba mambele tozoyoka de part et d'autre makambo ezobima yoku tupoza ina ozaki na kata groupe SOS wana ba audio ezobima ba bazoteka ba audio makambo ebimi ebele sur la mort de Diana Makila monsieur so ils ont souci ils ont choc monsieur so ba tout boye là ozoyoka personnellement tu te dis quoi en fait sur ba marambo non ces autres mort. Je me dis que ce n'est pas les moments et Hollande la Babylone quoi on surtout. Ce n'est pas les moments et puis ça ne vaut pas la peine au fait. Ça ne vaut pas la peine. Peu importe, la personne n'est plus. Elle est déjà partie. Koluka akufaki na boya akufaki atabo sali nion surtout wana mutozonga lisusu te esi akei. To lela ndeko na biso na kimia. Ba rankine wana nion surtout ezaki ntango ye moka zai na bomo itamso ye moka linga gérango. Nion surtout bosala erozala pamba. Mokolo pe masi azui pe manaye. Ya motu eza kaka ya kolandela ba programme ya ba obsèque ya ndeko na biso eleka na kimia eleka malamu. Cherchons la paix avec tous. Et non parce que tant que babiloko eleka wa lekine mission ki atumbi mutubo lekine baranki nango oyo tam susu bozo reprocher pona muto akufa za baranki na batu boye automatiquement bino mo pe bozo ngaka na baranki nango bozo ça bien te omoni parce que tant yo leki lobili kampo na muninga bino na bino bozo envie non au créer ni no créer rankine so entre bino allez lobby ce entre bino on se mutu moko so sa kufi ba lobani ka yom to salela ka émission au chrétien ko sala pourquoi pas liwango ko côté ya bisoté. Si réellement qu'il y a un choc, ok, parce que tu as un problème dans Mutuboé, des Mutuana qui a créé un problème, tu vois, peu importe qui par rapport à Nini, ce qui est à bon. Alors, qui veut dire que ça ne vaut pas la peine de ça ne sert à rien. Parce que tant qu'on a créé un moteur qui est une guerre d'esprit, moteur n'a pas un cœur sensible. Abeta appelé solo ta osanini aobombaka makambo na mutema aobombaka na mutema comment provoquer ba tension même moto akufi ba AVC et tout et après yo moto créer ba biloko na ceux qui ba vandi no à l'aise ba tope ba ba kazaya pamna yo ba leki susu ba yesu koloba lisusu omona te ki to comment tourner à rond ça ne vaut pas la peine en tout cas to tika ba biloko wana eza na ngona importance moko ata mokete to lela actrice na biso lelo ezo ça la sonne ba comédien pe bolekisi ba comédien pe bolekisi liwa eza nango naturel la famille artistique lelo ekomi munene makasi alors na munene wana eza lokwa neto zala na famille toza biso na surtout famille moko mais tam sus na libota na nga moko to kufelité
qui na papa na maman na to kufelité moyo kata mususu cousin moko bo cousine moko bo mwana tata mo siki ngandi moko bo asenini akufi mais on dirait biso ce qu'on a famille artistique biso surtout tozaka maman tata moko donc c'est muta kufi ezo makaki bino bozo kufa que tozana no ebele na net toze ebele bongo chacun de nous a un problème na personnel a un problème na spirituel a un problème na ebele oyo lelo otam mususu so nzamba zuye ezaka ateke ba comédien fu ba bonde la makasi et tout tandis que muna muto azangonga na ye ayaki comédien mais azaki na ton na ye o nzamba osa nini a rolongola ye donc tout le canal nous kotika ba ranking oyo ba débat oyo passer dans des émissions et tout là ba ta la biso ba biso mabe finalement vous êtes comment Babi na ma émission kasi en vérité zobima après liwana e bon na ebité ba résident lo bani netinga bonaza na douleur personnellement na koufeli maman na nga donc ba ranking nyonso te ya etali bon en fait liwana ye était biso kaka ke ça ne vaut pas la peine net personnellement yo za na ba ranking na bato yo pour ranking on a pas problème bato na kuna za la ranking te na ibe atande ba ina bato te. Je ne sais pas détester les gens. Na lukana ça l'effort qui mutumo be pena salanga likamna inaï mais makasi o inaï zate. Pour nini je sais aimer na motema nanga je ne sais que aimer les gens. Parce qu'on a place à bon ça on éviter à mutu. Na éviter nanga parce que au fur et à mesure pour mutu omoni yo soko linga mutu makasi ke mutu ana zo linga ne yote. Au fur et à mesure bo kuta na ovimbise mutema. Parce que yeso azala na mutema osala batu mabeton yazo mo yepo na yeta mso asepela na ote. Parce que tant beaucoup de yo l'accès que malgré tout l'ingaki kaka yo mon année au lingo l'accès que yo ndoza yo au moment maïté bakanda toujours so sutra ka la moki boy asali o mabe on comprend donc liwa oyo liwa na yeka te mais liwa ya mutu nyonso na mokili etalisa biso ke na mokili oyo nyonso eza éphémère ça va passer succession ba mort et volana surtout dans cette corporation d'artistes on pourrait donner aujourd'hui Marc la duchesse raison bon suite à maman c'est ce que je venais de dire non Barisi ezaka po na famille artistique biso so toza tata moko maman moko si peut-être tozongi na ba famille na biso propre toza na bana ya papa kulutu ya mama leki ya mama kulutu banini et puis qu'on se le dise OK théâtre tout ça le quoi za kokololo na biso batunyo surtout ba ko fa na théâtre est-ce que toza groupe moko dans un groupe moroté qui veut dire que ça est tellement que tu outil le colomon ligné mon corps tu panzani na ba branche belé tu panzani na ba branche belé donc c'est normal c'est normal na famille na bino ba cousin na bino mso ba kufa pe o yebi pe ba ngote on comprend et après na ba cousine mso pe ba to kufa yebi pe ba ngoto kendano pe matanga te. Tu vois, mais ce qu'on a famille, c'est tellement toza belé et en tout cas pena toza belé, il suffit kaka au sala combo et que le oza li souté comme kaka o ba artiste bazo kufa bazo OK, le wa eza nango naturel ba rési. Mutu nyonso to okufa. Ba ebelé pe bazo kufa ba tam so mona azala ne pe na problème na batuté. Mais akufi. Combien de personnes ba sala ma belé mais bazaka na bo moyi. Bazaka na bomoy. Combien de personnes oyo asalini dans ye pena na mutema na ye ara mutema bolambu to boyite munyo soza mabe na ye mais ye penza so boy ba juger le lo ba juger te azana na mabe oyo mais eza ba mabe moko bina mokili to ko banaliser ngo mais mona ka lobi pou akufi abeli pété. Donc tout ce cannabis sur Babylone qu'on a qui est non artiste ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. La vidéo au début c'est son temps en fait. Vidéo mon robe jouer peine ming peine si fa lo quoi. On pas bien poser grâce question. Pourquoi si va pas mon na souster. Bon si fallo comme on a souté pour une raison personnelle na ye auta ko bela mais nzamba sala qui déjà grâce azana en très bonne santé j'espère que batu mususu na matanga ya SB baba mona ki mso ba remarquer ka konda ki et tout mais nzamba sali grâce azana ya ko bika donc azana bien azu juste le temps il y a ko récupérer santé na et après ba retrouver na bango sur scène après ba même mozali ba si fallait pas me benda na ya ba tiki théâtre. Bon là je ne sais pas là je ne sais pas Aza Star non bilom sous ces abalobé tenez si le lo ba ki bakangai da ma réalité bakangi était Star azalaka na ba rumeur ba ko créer les likambo pour ça la actualité par rapport à Combo tu vois mais en réalité ce n'est pas ça personnellement na évité que osoka me benda na so nini ce qui est sûr eza qui est santé dérangeant qui est moi temps na ya repos voilà
bon souvenir nini avant na zone ya Marit oyo zo garder personnellement toujours à Souka oyo bozaki na Diana sur scène de son vivant ezaki quand avant yo kalkamba malade et puis na kambaliwa jour à Souka nazala na sur scène en fait bon souvenir ezaka ki akangara azala mutakanda mukuse mais umela na kanda te na fait de l'amour to comparer na Marcia Mwaka ba yaka na batitide na bango ba yena kanda nyoso Mwaka banda yaki mo top so occupé ba so botiki bonga na position ana après un moment na bango ba fungwami donc oya na kanda no ba sungyo na titide wana après moment afungwami ye mobo afungwami ye mobo ezaki se ba bebani na marso ba botika bango ba mbale ba comportement moko ba bomisaka bango moko et tout donc souvenir à Malam Moussaka qui a Kokangakanda na Motima, en tout cas elle était vraiment gentille, elle me prenait pour son fils, moi tam surtout Koutani na Bandal, mon fils. Ozo comme Mikolo Poani, donc elle était tellement gentille. Non, c'est rappelé na sala émission moko boye na yambaka Rémi Kovo d'or to sala ka banalise ba série ba moment boye sala ki actualité et tout sur yé. Voilà. Ngana yamba na ngakaka Kovo d'or aloba makambo ya bande ko engager yé. Ngapé de mon côté na bande ko défendre selon des ngapé na yebelié mère asili ke langa kombo ko yamba muta zolo ba mabe po na ngai bon na kipate vu que ba yebani na grand frère na nga mo Jires pour ce que je salue le docteur Jires je me souviens Jires ABC lobi oh na mona bo tourna na petit frère na nga petit frère non nani abi grâce abi wana mwana nga na lingake mingi me na baya ya tuno baya po anini akiyamba mutu na plateau mutazo finga nga ya bi kaza mwana nga komba ko mission grand frère nanga benganga grâce au salaire bon pona nini et tout directement la komela ye atanga betanga vu to kuta na tournage à maman Ange na bi nzambela nga ye mère ya betanga aki no jouer na été tanga mona nga ya banga bata so scène moko azala grande sœur na biso azala grande sœur na ngai na Mbenza azala ki grande sœur il y a une fille là na Bosani Kombo na ye et puis na Ronel bango bazaye bana ya maman Nicole et bakata biso zaye bana Malea ayambanga ido na mutema na lobaka ki oyo ayako activer nga ki star et comme ki no jouer kana ye no jouer te mais ayambanga bien en tout cas to seka ko tuli solo ngo pe beta makoto te ando tungisanga sombela na boy na kinda na sombela ido to solo la bien donc ça fait mal Barizine. Vraiment ça fait mal toi qui n'a pas malin mais déjà na moi chute maman Rit na habité ce que Bino fait de l'amour et ça groupe oyo il y en a pas travaillé moi mingi ya na nenge ya groupe moro boy armé banzonzi et tout wana va ko kapanga TV na SPLisa nano na SPLisa oui et puis entre Bino tellement na Bino no se bozaka na ça fait de l'amour bolongo groupe ezaka donc ce groupe ezaka OK Siko chef ya répétition adjoint hier oh donc on fait ma chef OK ma chef Siko Bino Banaza qui notamment na kati ya fait de l'amour et l'oronine Bino parce que maintenant les a famille biologique famille artistique exactement. Mais Bino peut poser le roi famille biologique quelque part parce que ndako Diana o ezaki fait de l'amour Bino moko entre Bino Bozo ça l'organisation à Matanga les habitants sur ma chef veut que yo pour répondre plus grâce par marteler sur Yango. Sur ce point, je pense qu'il y a une beaucoup plus de parole parce que j'ai dit dans la répétition qui est répétée. Normalement, Jana. Comment ça va me oui. Tozo sa matanga, tozo kutanaka, tozo sa ba programme organisation ndeni tokoko sala. Normalement artiste nyonso la Diana nyonso la Diana eza pe na ba programme oyo salama en général mais en particulier pe biso toza pe na ba programme na biso oyo tozo sala en tout cas photo la Diana comme il faut poza ki moko ya biso donc le quoi to perdre moko ya biso ya ndako na biso tokola ki sapenza ke to perdre moko ya biso ya fait de l'amour tokola ki sapenza ke moko ya biso ya fait de l'amour azate parce que na minute on a ba scénario na biso toza na mwana sepo to ebi ke place to tsaka Diana mais pendant que Diana azate tozu no remplacer donc tozo sa ba programme vraiment tozo la tête tozo ba programme o tozo sala na matanga oyo donc tozo sa ba programme lubate na suka na okaka imona na keno en tout cas
libota na ye basalaki boye bazongisa boye na oyo nyonso biso tosala suka nango toya osukisa yango kaka na famille générale oyo eza ya bato nyonso tu bacomprendre ke Nodzana vraiment azalaki mwana fait de l'amour duti alali te aza mosika azolela tozolela na ye elongo epuis nayebi ke aosala quelque chose oyo bato nyonso tu vraiment parce que président José de Londres oui il a joué quand même une initiative à billet mon pas sur mon cercueil qu'on a dit oui déjà c'est une grande partie oui ça m'a qui première réunion tellement on a habité bino pe koto du chez pas aujourd'hui ni na habité na bino pe au bout ko zo avec avec pe ya bino au mais mon pe na to mais na famille nyonso sont ensemble et bat bon mona keno para fait de l'amour au Diana Zalaki yango yo oui. Bosali uniforme, organisation normalement uniforme, photo là de la Diana oui, tous un uniforme na biso ya fait de l'amour. Tous un uniforme na biso ya fait de l'amour. Bon, ce groupe Mobimba kuna to ensemble ya artiste général ba Messi uniforme na bango bosande. En tout cas problème ezate bako bimisa uniforme na bango, uniforme ezalaka moko te uniforme ezala moko te, uniforme ezali ata na ba famille nde tozala to kufelo mona bano bakufeli papa oui bano bakufeli papa balati uniforme mususu bakoko balati uniforme mususu bakokolo pe balati uniforme na bango donc eza bon uniforme général ekozala mutu nyonso osomba na ye mais uniforme na biso fait de l'amour mutu nyonso aleka na fait de l'amour uniforme fait de l'amour yango oyo mutu nyonso aleka na fait de l'amour oui bandeko na biso pe appeya diakoko na biso Mbuta Masebe uniforme yango oyo normalement toyebi ke boza nsima na biso wana toyebi merci beaucoup pour na soutien au bozo sala et puis message na bino ekomelaki biso vraiment merci uniforme yango pour na rien que ka pour na fait de l'amour pour na fait de l'amour mutu nyonso aza pour ça peut rejoindre fait de l'amour uniforme yango en tout cas donc ba fano pe balinga fait de l'amour uniforme yango pour exemple ba fanatique mususu pe balinga Diana peut-être on peut ramener ça ma pe uniforme pour na Diana parce que ce pas en tout cas ce bali bazon ce mutamoni kaza na temps ya olukango te je suis là naza dispo vraiment ya ko aider pour que apesinga ka mbongo na ya benginga atindelinga mbongo nga na okena sombi na localiser na pesi donc eza problème kombo nango voilà grâce nous l'automoni quand même la ndenge ya ndako na bino peut faire de l'amour pour ça ba organisation na ndenge na bino mais yo à part faire de l'amour comment faire la famille bota pour là ta des uniforme to famille bota to ba artiste peut ba on ça bon au sanisa to là ta plus o ya ndako na bino koto faire de l'amour na famille libota naza lokola na ndako tata mwasi parce que Bellevue TV eza ndako ya tata mwasi nanga Bellevue parce que bango baza bandeko Duche Kapanga donc automatiquement ceux qui bango baza bandeko aza mwana mwasi donc faut tobenga ye tata mwasi donc na ndako na biso oyo eza pa papa nanga liputa eza oyo donc automatiquement na ozaka na liputa oyo mais rien n'empêche que vu qu'il n'a comme peine à moi affection ya tata moi si et tout donc rien n'empêche qu'il n'a la peine à kati il y a organisation il y a kati ndako tata moi si donc rien ne va changer parce que biso nyonso to le la ka mutu moko donc voilà bon ça a fait déjà la cotisation entre bino na bino na ndenge ya fait de l'amour oui na ndenge fait de l'amour cotisation na biso pe zali neti déjà likosomba ka de liputa ça peut déjà contribution je vois donc voilà quoi ils ont ça passe makasi ça fait tellement mal on avait encore besoin d'elle babilo mususu ya bande ko bimisa ezeka yemo ko mutakoka ki osalango tout ce qui peut na nzambe a épargner les biso ba makambo oyo ils ça la bien te ba famille na biso baza na monde à théâtre te bazana bazaka lokwa ba fanatique alors comment na babilo ko ezosala maboye bango pe de leur côté bango mo bangela pe bana na bango mo bangela pe bandeko na bango donc ezosala bien te nzambe pena a aider biso longo la biso likambo oyo et ça la biso bien makasi parce que tous en besoin peut to kola na ba ine na biso ba basala musala liboso na biso et que lobi tamsonga pe na komi papa oya jouer ki maman na nga lobi a jouer ka maman na nga mais a komi tamsusu koko donc on a besoin de tout ça tous en besoin ba kufate
nzambe pena alongolela biso likambo to sepela biso ba to komena biso ko sepela to komena ba mariage et tout ba cotisation mabale komi ke ezongi lelo to esu na cotisation ya matanga lisusu en tout cas nzamba sala biso grâce loko esila ikoragio penze katana grâce yo potera ba audio ya ba groupe non teka ba audio moko non ndene eza na monde na ngate eza vie na ngate tina teka ba audio ba reze ko ba le groupe partisani somo pour bato basala bongo na éviter 13 personnes na éviter bazala na mitema ngono ya ndenge nini donc si tango mambo solo na groupe bongo yozi audio oki opesi ovanzi pe très à l'aise tozo mona yinzi bongo na motema oloba nini bazui basa ba direct kuna ba youtubeurs a poto baba siko yo na motema oloba nini bazui ozo seka ba biboza ba hypocrite bino nyonso bolinga na kate ba rezi mutu na mutu azala hypocrite na ndenge na ye toza siko na ba hypocrisie siko oye dépendre na ba degré toi na ba si okomi na hypocrisie ya ba 100 degré wana okomi dangereux hypocrisie musu ya ba 10 degrés comme par exemple toyebani te naza à $1000 na nga na poche na bando bimiselo $1000 na nga na attention na bombi yango eza déjà hypocrisie na nga non genre na ye na vandi na yo mais oyebi te qui je suis tu vois donc eza déjà hypocrisie on comprend que ya ndenge ke na vandi na yo na zui information na yoki na sali semblant na seka na kepe kuna na bomi yo ti ba olukisa yo nga na yebi ti ba okanelo nga na yebi na vandi na zo seka na wana ekomisko ya mabe on est commis à ma bête, tout éviter le quoi, en tout cas, il faut ça la bien et ça la bien donc hypocrisie c'est normal mais tout réduire. Il y a ça la baninga ma bête, hypocrisie ça attend si la vie privée na yo. Il y a vie privée non c'est mieux mais il y a makambo batu oye au sali le quoi neti na obete le son na neti le ko zo yo kanzo kande yo kam to kinda ko bomanga wana ndeza mabe. Mais il se peut que ba di nga na za journaliste na landela moi information babi na kati ça fait de la monde entre bino na bino vous en avez tiré ma boyo quand nous allons répéter un moko mon acteur oyo quand na actrice to actrice na actrice boyo kanite entre autres na oka kuma be comme revu que na ma chef na yo babi Marcia Mwaka na Julie bayo kanite oui qui le wa fi ba c'est à quoi est-ce que liwa oyo ko interpeller bango te pour les lois à liwa ezo la kalisusti et ko mamoko ya zo le la mninga babi yo na yesi bwana ko so mais bino boza famille moko ndako moko beaucoup le balika monene pour la makambo tout ce boya makambo binemi tout ce la capo no bito c'est ça bon moi on peut savoir un conseil ka batika je lis à l'omba aux amutema monene tika Marcia Mwaka aux amutema monene tika c'était prévu qu'il fallait boya bino nyonso ah mais bon ba boy ngala ko fala place mona muninga te yepe na ko fala place mona ete zo sala bien barezi ma chef que baza pas place yo mto kambaka bango. En tout cas, premièrement, famille nyonso libota nyonso place nyonso baza problème ezalaka. Ce problème ezala entre bango vraiment babongisa. Oh, yo za chef yo éviter. En tout cas babongisa. Éviter ba lo valante. En tout cas, na éviter ce ba émission te pona bongo wana penza na éviter mais so eza mpona bongo na olandela epuis na oyebisa bango babongisa toyebi te na mokili oyo toza bapaya toza bapaya na miniti o nde toleki a toloba makambo ya jana toloba ona esengo te eza feti te eza moko na biso tobungisi nde tozala boye eza komesala tomesala makasi na diala tozalela diala bia tokutana baseli tozojoue elela makilo etiki biso ekei toyebake mokilo eza ya biso te toza bapaya mokolo moko ozwa conscience koyina eza ntina te kosala na mabe eza ntina te oui c'est vrai tokosomba uniforme tolati totie bacontribution ata lelo nga rite dute to mpe nani alobi ke nonga nde nazwa change ya matanga nyonso me tozongisa diana te so tona mposa diana na scène na biso diana aza te makila aza te nde tokutana boye tokutana plus que famille nga na bana tata mosala biso tosala ete ba 5 ans tomonana te mais la musalo tokutana chaque jour so tokutana ndako na biso te tokutana ndako ya voisine wana so tokutana ndako ya voisine ndako ya tata mosana tokutana donc toza ensemble tokutanaka donc moko alongwe ete ya biso bamosusu
makambo tokutana on a vie été ya kabiso enseigner biso. Ça sert à quoi? Ya navandi boye na lingo sa grâce te neti poani po tokutana chaque jour ernyos. Eza tina te za sens te. Tangu jan nanzimaki nani? Tobi ke mutu nyonso abelaka oui. Ngatongu bayebi senga dia na sali AVC na ebeke dan d'habitude tension dérangeaka ye. Là je savais na ebi ke abika na koma na ba niveau ana abika kazonga ndako. Mais dan de bazate na nyondi. Na nyondi. Moi c'est bien bongo. Na nyondi. Makambo société abiswa. Conscience c'est ça là. Totika koina na en tout cas totika makambo mabe toza famille totika koina na toina na pourquoi. Merci beaucoup. Grâce à comme nous vraiment presque dans souka na habité loba nini oki koloba na ba fanatique na bino oyo bazolela o bazolela na bino longo mais balobi ba fan mususu bazoloba ke te na organisation basal kuna ba fan mususu na ba commentaire ba pesa maman femme bongo te batile la ka mimika bongo et tout yo koloba nini peut-être na ba fan oyo za que pas ces bon ba se révolter ba na kanda bon ba ba pesa pe opinion na bango na ndenge na bango. Bon, quand on lobby qui est battu pour sa opinion na bandingi na bango, les a choc non, choc et rendre nerveux en fait. Donc chacun est libre et on loba oh ya lingi netinga bo na mamboana na ebi on ndenge bandaka te ndenge suka raté. Donc je n'ai rien à dire battu ba loba na ce sont des fanatiques non. Ba ebi organisation ndenge les kate ba ebi te qui est fort ou forte na makamboana. Donc moi bazana bon libre et comment bon ba lingi. Biso ba tozala observer les candidats. C'est ba moni ki mambule ki bien tena simba ki mbongo ba no finga nde ba message na comment na ba commentaire. Donc jusque là on a invité dans l'Obanini parce que mission de tout ça va monter il banane baza makas na makambo. Donc voilà quoi. Voilà grâce peut-être à ba fanatique na bino maman chef a ça peut contact na yo pe au bazar besoin balinga radiana. Babi ke bana batika mi balé. Ya basi et tout peut-être ba ça peut contribution na bango. Mais pas nga tinda peut-être na nga diana mais et comme na maboko grâce to na maboko rit ba rejoindre bino lo lengeni. Bon, nga na numéro na nga si vous en avez besoin de contacter nga, il y a mon compte Instagram, c'est grâce.luzolo. Il y a ma page Facebook Grâce Luzolo Garçon dégourdi. Mon numéro WhatsApp c'est les plus 143 82 69 44 876. Mon compte Instagram c'est grâce.luzolo, Grâce Luzolo. Et puis ma page Facebook c'est Grâce Luzolo Garçon dégourdi. Et puis mon numéro WhatsApp c'est les plus 143 82 69 44 876. Moi pour nous tenir sur toi on a besoin à contacter ngai quand nous lobi mon temps soit on a besoin à contribuer mais en l'équipe pas barési. Nous soit besoin de contribuer mais l'équipe pas nous soit besoin de contribuer à l'équipe pas rude pour par rapport il y a ndenge à Santa Kamutu na na musique donc voilà mon numéro est là. Voilà, moi te remercie na bato ba soutenir yo personnellement pour la tragédie où est commis. Voilà. Encore remercier bon c'est la maman. Voilà, je remercie tous les bestes des Grâce Luzolo, tous les fanatiques du théâtre congolais. Merci beaucoup. On a soutien à Bino. Tant ba vidéo zoko tato mon na ba commentaire, na ba Instagram, na ba Facebook, na ba WhatsApp, bozo présenter biso ba condoléances. En tout cas, ba salutation na la Bino ni on surtout pour le théâtre congolais particulièrement à mes bestes, les bestes des Grâce Luzolo. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman Rite. Tu me suis barré à peine besoin de contacter yo baro le kana lo lengeni et pour moi ma remerciement tu n'avais pas au soutenir bazo continuer à soutenir yo bazo assister na likambo et comme ya liwa ya Diana. Bato bozana posa va passer par nga pona ko contribuer na problème oyo ya Diana. Numéro nanga WhatsApp déjà plus 243 81 81 320 88 94 plus 243 81 320 88 94 sur Facebook Ritz Boé comme d'habitude yango wana merci beaucoup na batu nyonso o basutenaka biso o bazolela na biso elongo merci beaucoup tozaka na matanga toza na se vraiment
jusqu'à ce que tokunda ndeko na biso nde tokoki korépondre makambo mosusu na minute oyo toza na se bino baobolela na biso elongo. Merci toza ensemble na bino. Merci vraiment na basoutien na baconseil na bino. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tout est bien qui finit bien. C'était là la famille fait de l'amour, le groupe cher à Ours Blanc, Papi Kapanga Duchi. Donc, bango peut baroler là, na le lengue na bango peut aller en manière mon organisation et tout. Boyo qui n'est pas lobby, awa je deviens à la fin. Merci à Deo qui est derrière la caméra. Merci à mon ami Shaggy, mon fort voleur depuis Istanbul. Na rose ya bakoli nanga parce que ya on est na rolata. Nous la matin après on a évité ce qu'on a somba uniforme to na rosa wapi mais na lata ma manière. Tenir na biso quand to lata noir donc na zo la collier comme avant to ba programme où aux ala programme moko ya suka pour te ba journée de corps et aux ala exposé to journée de corps et aux ala sortie du corps na commémorer na dernière demain on a yé dans l'élite. Merci aussi à Yahweh Mabanza na la man et la depuis Turquie aussi na rose la carré comme ça très bien. Merci à Jonathan Gana, obésité financière, petit dans son corps, grand dans sa poche, n'a osé la paix contribution à eux. Pour nous, il faut contribuer. Donc, yo pour les artistes de ma classe, c'est la contribution à eux. Et ça très bien. Yannick Chamba Godson, mon patron, mon boss. Ma mère, Clacla, Clarisse Sogang, ma maman sociale. Gilles, mon empoute, Yaguet, depuis Montréal, depuis le Canada. Et pour avoir pensé aussi à celle qu'on appelle Shekina Vumbi. Vumbi ya bashekina kitoko peta ingie soza malamu maladie kimi et pakati mbangu po kimi kombo na Yesu Masia. Je suis tellement content, je suis très ému dans ce pays makasi Exaucé Mouyemba bébé Exo, gros bisous à toi Nisha Manyangu Nisha Cœur na Peshumbote et merci aussi à Malik Arafat Malik. Merci à Darnel Mointote mille merci à toi et grand merci aussi à cet espace, cet hôtel qui nous ont reçus, où ils ont recevoir Bisso Baro Lemba Bissoté, Genesis Hotel, je rappelle, ils ont juste la Prince Kassavubu, Éthiopie, juste la 4-4 Swana, Romon Hôtel Moray Kitoko, Genesis Hotel, Salon Congo et Zawana Ponabino. Merci beaucoup, mon numéro est affiché bas de vos écrans pour les remarques et les suggestions. Portez-vous bien et bonne suite de programme. Bye bye. Konoka bana bagangi ye Oseko Yesu atuni bango Botie konzima na bino wapie Konzima na bino wapie Yesu simbola kiloboko mune yokela kie Ebonga mwana na moto na belela yete na kumisa yete orabi eya Yonde munganga yomoka usiba pote Yonde munganga yomopangu usipinzolie Yonde munganga yomozongi sine sengoe Sinanga bakena lilita na yokandiko yokae Yaya sembola ide Yaya sembola loboko Yakako katanika mbona gene kimonene Yaya sembola ide Yaya sembola loboko Yakako katanika mbona gene kimonene Naleli yo Naleli Soki nalingaki yokolo na motema na ngaye Soki nalingaki yokapa na motema mobimba Ezalaki te bona mona bapasi na bapasio Ezalaki te bona mona pinzoli
sembola loboko sembola Zambo yo asala adamu loboko yesalaka ewa sembola Gingana suginde yawe yawe yakokotani kamonanga na sawe yaka papa lobelanga yakotelanga wapinza melelia wapinza mela bwame wapinza mele zaka yakota ya sembola ya sembola loboko yakakokatani sembola ya yo logo yakosimanga ya osengule moninga lobela nzambe makambo na yo moninga lobela papa mabotebele oya yende mosungi ya konkamwa Yesu yende enikia ya basansu ya sembola ya sembola loboko yakakokatanika mona ngene kimonene ya sembola ya sembola loboko yakakokatanika mona ngene kimonene Je vagirai oza wapi nkolo mokono elati nzoto maninga mapesi yango nkombo nazuka wapi nakepa ya minganga o bango nyonso liloba se moko oza wapi nzambe nabelelaka ekolo sembola loboko oza wapi oyo nabelelaka butu na moye sembola loboko oza wapi yaya sembola loboko yakakokatanika mona ngene kimonene yaya sembola loboko yakakokatanika mona ngene kimonene melala tonzala nayibi azali bile ya mwana elesaki mabota Yesu masanga elengi na feti ya Kana alongolanga pasi na kombo na ye Bartime ya muna bonganga oyo Yesu oyo nzambe na bikamwa ye Farao amuna kimona meso Abinama, yes, oh yes.
Exemple TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore commis à ça Peric Boy. Il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.